opela ngene éclairci encore batu baeba wenge ezongi teke po wenge sangani lisusu ezonga wenge tikala wenge non basangisi nde wenge ezala mutu nde un individu comme patron oyo azali wana sangisi nde wenge wera azaka mona wenge azaka na bana ne oyo azaka na mona wenge comme bafere babindombe babikinton bajidete bango tu wana bazaka na wenge jibe pa zaka na ba oya ye bango tu wana banana fuji ba tout ça ba minyo brave mais ce que liko nango ezo senga ni we Zakari baba baswe osenga ki batsa na place batsa wana place okoma wana ola biso somela Zakari meter batu basombela yango faut pas bossa na histoire yo kolo bayo misa wenge wenge fana wenge nde dayo faut pas bossa na histoire osaki journaliste osala ki pepo na wenge mais wenge dayo makasi koleka ndo eda wenge bambo musu bato bapesa na para wenge olakisa wenge te c'est la yo ba Zakari nda zabongo escroka ba wera na ba jibe volcan bayo kani na mai ayo sani almet likwa kala oyo kufa pamba seke boyo kana kaka na ndenge nzambe alingi bolingo ezala nde wenga zongisi bolingo ya monde wase kona kofi eke bien ba mise na bino pe ma bolingo wana na succès lisusu ekozonga encore plus esali impoli na ndenge mabete po mabesa mabele lispe ya sonam Zakari baba baswe sala makambo na yo so fimbo ba mela yo yango to ba le yango to ba escroka on a parlé du peuple lokelo nyoko bimisa par fimbo wenge beta kara lobaka kengane na momoto sola te ke nzambe na satana bayo nzambe na satana ba binemite nzambe na satana ba binemite nzambe ne atia satana ka pe na niveau ne tango kokomaka kosilaka makambo ne silaka bon faire go la soro ba yebi na ketchup te pozaka mutu ozomona ezala biso nzambe azaka moko me ba religieux comme belé moli chéri leader na biso ya wenge azaka momi na ye mais na histoire nde ko changer te nde ba ko sauter te lelo komana Vital Kamerhe mais ceux qui babi batu na wera momi jibe muninga na yo avivana ekala comment les sakana atanga ka amida. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour, bonsoir, fidèles internautes, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. En ce net, ce moment, c'est Concept TV, la chaîne du moment. Abonnez-vous massivement et bienvenue à ce nouveau numéro de votre tranche magazine Couleur Show, émission présentée par Alex Ngandou Mona Moulouba. Le Benjamin de la presse, Mona Maman Mona Nzambe, un grand merci Nabino abonné tout. Like Nabino partage, Nabino commentaire, Nabino toujours force. Il y a Kosa Nabino Msala Nenge Bolinga. Un grand merci à toi Lotis Malandi design derrière la caméra. Merci au couple Milandou, maman fille Milandou, maman Masolo et papa Das Milandou. Merci énormément à Olivier Ilonga, Yves Nzinga pour l'assistance, Patrick qui faisait courant à Chine, Gombe, 32 ans de pouvoir, Guy Basket, Koudé Jamais Rata, un grand merci à toi aussi. Fanfan Marinou Ngambiji, il y a Paris, je pense lors de l'introduction à Bata que vous avez vite compris que je suis avec Tchakou d'Afrique, Molobeli Afrique, donc il y a le Belaramambo, ça l'ira bien. Il y a des invités dans le journal et l'autre, ça la analyse concernant grand concert, grand événement, Ozo s'est préparé dans le stade de Martyr Ozalia. Concert Yawenge ensemble. Ensemble, toujours dans Tchakou d'Afrique, Torolobela. Sortie médiatique, Yasuka Ferregola, Torolobela. Comment est-ce évolution la dynastie Ezo Kende, Torolobela? Pourquoi pas concert Ozali? Il a fallu Poupa. Pourquoi pas aussi réconciliation? Il y a Félix Oazé, Kwana, Kofi Olomide, Kwatako Raman. Lotis Malandi Soroza, même langage Nangaï, Fongolanga. Tous sont invités dans le Tchakou d'Afrique. Bonjour. Bonjour Alex Ngandou. Na moment doso la boy. Na Canada peki peji ba Hollande la biso na temps na calme là. Bana bandal na moment toujours ya la toujours bana Tchangu, bana Malueka, bana Kisenso, bana Kaluka, bana Matete, bana Limba. Dans un moment où Bambote Sika Iswami Bino.
na Miki Lipe, topesi mbote na Kado Afata, topesi mbote na Joël Koufle na Turquie, toujours. Voilà. Tchakou est la première fois na on a plateau na ngai, puis première fois où les canachés na Concept TV. Un mot gentil d'abord na bat balingaro pe na baboni na Concept Touch. Moi gentil Zara boy. Mutazano bien ça n'est bien. Sans zano bien te ko forçaka te po liwano nde yango wana. Nzambe alingaka biso nyonso po yenda sala biso tu, mais bato baza contre Nzambe, Nzambe sa bango peka. Zabia na mutazano c'est tout. Voilà. Tchakou d'Afrique aux amants à Bandal, malgré tout ça, le déplacement commis à place au Sengana Landa, place aux Aouanos la Marambunayo. Le Oyo, le grand esprit à Bandal, contribuer à ma casse de musique à Congo Wenge. Il faut tous à la claire et ça Wenge. Après plus de 25 ans, Banda Bakabouana, le Wenge, c'est décidé et puis producteur à mon anibabet, ça va un grand concert. Premièrement, tant boyoka ki idée wana ke wenge sangani po babeta concert. Boyamba ki on ndenge ni na banda. Ouais, idée wana ezali bien mais biso to ba ka ke déjà bato balaksa bato idée aux l'ensemble c'est wenge. Ah oui. Ya ko umela encore longtemps mais bo ba ndeko te bo sangana ba famille différentes mais bo sangana sika mo pe bo zwa tamulai. Ezaka wenge. To ba ka un jour e ko zongaka po bolingo e kenda ka mpe zongaka. Nde moko ezali kola eza lokola nakoloba ndeni eza la confiance barachango nde mona wenge kozonga ya wenge ezongisi bato ebele na temps tomoni bolingo ya waze kwa na Koffi Olomide ezongi tomoni Frere Gola alobaki bolamu mpe mpona Fally Ipupa da wenge nde lakisa biso ndenge nini bato bakolinga intégrer barobot toujours à la base jeune gérer wenge nde libanga na tanto sola wengende makambo po wengende bolingo ya wengende bolingo ya Afrique pe ya Congo. Voilà, wengende bolingo ya Afrique pe bolingo ya Congo. À ce qui concerne par rapport à l'analyse bandeko belé basalaki et belé balingaki bandoko senga atmosphère euro salaki bango tout bazala le jour wana na podium jour à concert basongela batache na bande to ba kishibe pena président ya wenge Didier Massela fondé où en soit Nazagi trésorier, aux autres raisonner que bloc on a peut-être et que déranger internautes, déranger fan na bango peut-être. Te, ya on peut l'angler éclairci encore batubaeba. Wenge ezongi teke po wenge sangani lisusu ezonga wenge tika la wenge non. Basangi sinde wenge. Ezala mutunde un individu comme patron oyo azali wana sangisi nde wenge alingi bana wenge bazonga lisusu ensemble bazala même morale po bolingo ya Afrique pe ya misika Congo ezonga lisusu wenga kotika makambo na etaji ba kotika makambo nde basali bo etika la non le 30 juin dans la marche de santé oyo salema pour na ko soutenir encore wenge pour wenge encore les mêmes jours parce que concert pesa le 30 juin. Ouais, les mêmes jours, mais les mêmes jours, on est allé à Bandinga par-ci par-là, ça comptait Congo, ça comptait Burkina Faso, ça comptait Burkinabé, ça comptait Côte d'Ivoire, Nigeria, on a tout Sangani déjà, faut baya déjà. Ozomona. Si ko état que Wenge, na Congo, place Wenge et Bandela, précisément na Bandal, faut marche de santé et ça les mapos na ba fidèle ya wenge. Donc on a marche de soutien, ça marche de santé, et marche de soutien alors. Bon, ils appellent comme donc bien on tout compte soutien. Pour ils appellent qu'à soutien. Pour batu ba sombon ils appellent na wenge moni. Mais batu msu ba marché ba za batu msusu. Les aga soutien au soutenir mutu oyo linga kala pe mutu oyo linga kaka. Ozomona. Siko na bandenga bongo faut marche de santé mo sala mananu après na suka lango bato ba za na stade nde bato ba uta marche de santé nde ba yokuta bango siko na stade. Donc on a comprendre bien pour la marche de soutien to marche de santé wana ezaki ya bolongwa place wenge ozali Lubumbashi soki na bo sanité ti inde oke ko chiter mbala moko na stade des martyrs. Ouais ba marche ça no ebele ba marche ça ebele ba tambola vraiment Kinshasa. Batamboli na ba place esenga ifa batambola likolo nango référence ezakaka Stade des Martyrs. Le 30 juin en tout cas bana wenge tout boza toujours unis
Naba o bakimaka na ba bakimaka boko kima jamais wenge le moment où les envies l'idée Marcel les envies Blaise Boula les envies Kofi nani na combien de années allez makaba les envies te natangi ete bana wenge bazana envie pe en plus na la nagi pe ezala ba ndeti ba bana wenge na bakoko wenge pe bazali wera saka mona wenge saka na bana ne oya saka na mona wenge comme ba ferre Baba Bindombe, Baba Kinton, Baba JDT, Baba Ngotu wana basaka na wenge. Jibe pas sakana ba oyaye. Ah oui, ba Shaingenge. Ba Ngotu wana, ba Nana Fuji, ba tout ça. Ba Mino Abraham. Mais ce que liko nango, ezo sengani, wenge ekobeta na martyr. Mais wenge fait pour kanisa batu o basape wenge basana temps. Par rapport à quoi bakanisa net banani il faut bakanisa bazara na temps bakota enlever les rideaux na makambo tali concert wenge bate bana oyo jiba bimisa babeti na martyr afa wenge mata bana wera bimisa babeti na martyr afa wenge mata on les a ba proposition na yo ba proposition na nga pe ba proposition ya ndenge ba musicien o basala na kati bana wenge nde baso réclamer. C'est-à-dire, avant l'équipe Toyebi, il y a JB, Wera, Tata Mobich Adolphe, Emile Alias, Fande, Didier Marcel, c'est-à-dire JB, non, BCBG Matina, nous, l'absence de JB Babeti, et puis Maison Mère et Matin, l'absence de Wera Son Babeti. C'est ça. On peut baba na wenge place basala ba pesa toujours le kuma wenge. Ozomona. Mais au côté ça identité wenge te poko ça identité wenge za kilo pesa ngambo. Yo na orchestre na otake nino wenge nino esimbate eliao donc wenge karado bengo wenge ensemble bon chic bon genre bien sapé bien coiffé bien parfumé élégant toujours bazala bezo babil bazala banana fuji bazala omona po sangisi nde wenge soki dide masela zala mutabimisa fo bazala so balé makabazala bato misa fo bazala na wenge bana ba dibambo mabazane belé nazo ebisa wenge ce que ça ensemble ya nyonso wana ndenge bato wana bazaka na wenge po wenge za mulai za singa matembele ebenda na mulai makasi avec comme apolia matembele fo longola basinga fo buka yango tout ça omoni place utela wenge yango wana so bato wana pe basala mwa ba bilembo mo ba pesa fierté wenge fo bazala na temps po wenge pesa ka bongo po ke kitoko voilà. Pour que à ce qui concerne l'analyse belé bandeko belé basalaki entre autres Charlie Prince Ken Piana selon bango ce n'est pas le moment où Niel Faké sangana pour na bango concert eux a vraiment un échec par rapport à Nebino bana bandal bo c'est la réussite nango ne bozo se mobiliser bango pas na bango un échec concert à Wenge o ya le 30 jours au Simbate Wenge ezali kambusu ya bandal te Wenge Afrique mobimba musique qui tient so beta malafiki ba succès seulement le po identité ou ta na référence à Wenge nyonso wana to mona banani ba ya ebele ba osa ba succès ba koma pe na ba jet privé po bazwa maele na Wenge idole na bango se Wenge Congo eza source ya musique africaine ozomona so na neto za na Congo oyo eza na batu o ba utaka libanda nde ba ko tsaba moyen en chepo bana Congo entre bango ba yo kanate mais l'esprit ya congolais akosanga mbongo me falinga ndeko nae omone biso vivaka biso zana bolingo belé ko leka mbongo ko leka Damas mais so moni congolais inani entre ye na ye c'est que za mutumo a financer le mo ta financer ta masongi na ye po financer zaka ya l'arte kotonga pesa finance na mutu alingi batu baka bwana ezaka bongo so na ndenga Wenge la kisa identité ya bien sala analyse mamuke banda Wenge panzana Blaise Boula babe bana tena JB omona Didier Marcel babe bana we raté malgré mutu mtasa makamna ye bolingo wana entre bango za kaka kozonga ya Wenge peut-être que Nzambe akolembisa pe mutema ya bakombata baya wana bana poto ba papa na biso ba mama na biso ba ve na biso ba bango tu wana bakolembisa pe mutema ndule zonga tsuna mikile po ba etufa biso trop musique ya Congo komaka ke sika moko oke Congolais sa makamba bien
musique ya Congo ça makamba bien mais likolo nango moni bakangi musique ya Congo peut-être pour nani mais musique ya Congo tali makamba politique te wenge toujours na temps la moment to so ndé wenge génération tout ndé wenge o swagger o designer o tog o nani biso tout abana wenge voilà biso toza bana wenge chaku d'Afrique était koza mona wenge mona bandalungwa et outi ko leka mikolo na outi ko tala pe sous récemment honorable bon honorable était ex honorable vient na Zakari Baba Baswe azana niveau a poto kuna ba outi ko sala émission na Ken Piana bandeli ko tuna lisusu makambo oyo tako leka ya ndenga lobaki ya fabrika wera lokola fufu na maboko na ebité parce que biso tout ebiti mulolo ebeta malgré tozana batamo bana mike makasi par rapport à la histoire de Toekela Bamakambu. Si on y a cartonné Zakari Baba Sabando les canons à TPT. N'habitez dans l'âme de la bandal. Parce que Yosan Lubumbashi gala di Bamboma. Nebo Bela Raven Abino Ranson. Est-ce que Zakari Baba soit Yemuta Sala qui a Wera Zala le Lumta Forma Wera Yemuta Alamba le rôle à Fufune Nazolo Belawana. Zakari Baba Basse ex-honorable Mona Soda Mbote Sigoza. Mais baloba musufo bandeni on lobelango. Pe makamune c'est parler mais c'est musique té. Qui a parlé mais pas à l'année les sous-soutiens qui na film wangu takoka te beta. Na zongi c'est nanu na ndenga bien. Po munoko saka moko melo bande moté. Zakari Baba Baswe osenga ki batsa na place batsa wana. Place okoma wana. Ola biso somela Zakari meter. Bato basombela yango faut pas bossa na histoire yo kolo bayo misa wenge wenge vana na kante mais quand kokola na bandal c'est que Zakara nega encourager Zakara za mutu fasala eloko Zakari fasonga na tane foi balingala facile kenda pi na image nango sene le iba manaka yo kolo bakofula wenge nde dayo. Faut pas bosser na histoire. Osaki journaliste osala ki pepo na wenge mais wenge et dayo makasi ko lekando e da wenge. Bambo musuba to pesa na para wenge olaksa wenge te. Ah zela yonyo ba ya Zakari nda zabongo escroka ba wera na ba jibe. Azo ambonga en coulisses na komba wenge. Tilelo oh. Donc az escroc un vrai terme. Bako kabela jibe na komba Zakari. E bande. Et bon, sur la relation, parce que Zayo honorable, qui s'est fait la première ministre. Et que bon, tu vas kabela jibe na effre nae. Mais Zakari Baba Baswe, yoza mutu de jomita na politique, vanda na politique. Magamba wenge tali yote, yoko fula wenge te, wenge ebimisa idéologie ya ye moko na ki wenge na ye. Ba uta nzinga bana ba papa bana ba mama basangana basalelo mobweke pona ko aider Afrique pe pona ko aider bolingo mais ce que liko nango tangolo osala bongo bite ko comme ça ba to belebe impoli na ndenga mabete po mabesa mabele l'espère sonam Zakari Baba Baswe sala makambo na yo so fimbo ba mela yo yango to ba le yango to ba escroka on a parlé du peuple le que le nyoko bimisa par fimbo wenge beta kara. Voilà, Zakari Baba Sobeta Wenge Kara. Par rapport à l'actualité, tu as aussi le Kalaba Vamoko, Biso Tutoyebi. Mais c'est Google Félix Oazé quoi. Monstre d'amour, Bazagio solo la T. Et comment on a niveau Félix Alobaï avant Yena Kofiba solo là. Il faut nous amener ça tababeta dame Sikamoro. Le long moment où solo là. Kofina Félix Oazé comme ça bon terme, Bakutana Yamani, Bazouya partager vers Sikamoko. Par là, n'habité sur le banini, na geste oyo, et tout ça là, il y a Félix Oazé qu'on a confié le midi parce que balika la bon moment et ba guerre ya makas. Yo na ngana le logo, maloba musuta ontoli ngatoloba, teba na ma 2050 ba yo kango. Ah oui, très important. Na ma 2100 ba to ba ozalaka en vie, ba yo kango. Le baka kengane na momoto sola te ke nzambe na satana ba yo nzambe na satana ba binemite nzambe na satana ba binemite nzambe ne ata satana ka pe na niveau ne tango kokomaka ko silaka makamne silaka ezaka binemi na bino na makambo etali musique
à part musique makambo eza monde eza ebele ya koleka eza te somme tana rando na musique neza rando a monde non tout le monde bosoli eza très important eza peka idée ya wenge kosangana ya wenge bomoko wana parce voilà kosi ba dembeliga na wenge wenge de yokani wenge da basangani yosko sani volcan ba yokani na mai ayo sani almet silikuwa kalamu oyo kufa pamba seke boyo kana kaka na ndenge nzambe alingi bolingo ezala nde wenga zongisi bolingo ya monde wazeko na kofi eke bien bamise na bino pe ma bolingo wana na succès lisusu ekozonga encore plus et salut bien. Voilà, merci beaucoup Tchak Tout d'Afrique tozo évolué parce que sur la vraie zaki belé faire rigolo à Otiko Bimsa dynastie aux ali disque moi un peu ouvert par rapport à ndenge ba mélomane ba to la bonne musique ba neko zela faire rigolo peut-être na façade ya ba rumba to moni faire rigolo à surprendre biso na niveau ya robeta musique ezali ouvert musique ya développement na habité Rio oyoka ki dynastie a fait rigolo la kobima oyamba ki ondeni na part na ouais dynastie en tout cas fait rigolo la félicitation na ndengo beti makam na yo ke nango ndenge ke wana kitoko mais folie ko yeba moni makam yo na otsolo makam bo yango na otsolo banga fona na répondre fait maloba msufo bandeni oloba pour le thème en 2050, c'est en 2080, 90, 100. Na batu bazaka en vie. Net malobani ni fait rigolo la loba. Fait rigolo la loba. Yé azam musicien congolais, pe musicien africain. Ozomona. Likolo ngo senga fo betaka rumba to culture africaine. OK, la culture africaine, toi on a besoin de copier pe ya batu mususu et améliorer encore maël africaine. Pour les Européens, ils sont maïs africains. Les Asiatiques, ils sont maïs na biso. Les Américains, ils sont maïs biso. Biso peut on a posé ça, tous maïs à bango. Ndé salaka qui na featuring salaka et chante culturelle, la musique, il y a la culture na bino malgré bon l'Afrique boye sika mako. Na moment fali ayaka na idée mo boye beta. Musique ko batu babenga ba UPA wana. On se référer à la première disque né à disque urbain Tokos. Tokos, hein. Déjà na droit chemin, abetela biso ba feeling mo boywana, asangisa ba biloko mo boywana beta ba 100% love mo nekena ba couleur mususu abeta ba bantembo belé na ndenge ya ba droit chemin wana ekena ba critère mususu. Mais ce que lelo na to fifa boy. Fali apesa ka image mo bekala. Je suis pas encore le meilleur, mais les prochains c'est la liste. Na nini, na musique oye faki abeta wana, ke obatu baboya kawana, yako boya ke musicien yemba na français c'est qu'aventurier, yako boya ke mutu so yemba na anglais c'est que mutu mobe kiole. Ozomona, fali déjà timbaka ki atali kete musique esenga langue, esenga fobo kona ba langue tout. Na bon moyen rumba pour fallait autant la quartier latin man esprit wenge omona pour avoir fallait que na quartier latin les kana wenge na la zamba o le kaka wana mais fallait c'est l'esprit wenge moi na bandal ya biso moko na ndenga mabete po mabeza mabele lisi so makambo fallait timbaka va wana batu ba timba on lelo nde balobaka le passé na nga eza le présent na bango ba présent na ba futur na bango. Le fali à Salakala. Mais faire gola, félicitations. Malgré ma camango kotango sika ya changement ma musique, le lème moi kilo, mais ça n'a pas mon que bien. Nous avons moi kilo par rapport à quoi? Moutayembi bena banzembo belé bon ya ba bien ozo ba le lème oza kilo. Te ayembi bien. Ko yembi ma bete. Bon le lème bien kilo par rapport à quoi? Lango me ça na ngote ko le bon facile. Et ça dans le pays tout, même dans le pays non moko, on peut prendre un peu cours ya langue moko boy. Ah oui. Mais tant que bien ngote so ba l'accent ato lo ba trop le muneza moi qui le pona lo bango mwambango. Est-ce que yete ma ko moi sika et que non moi soin mais améliore encore plus. Voilà.
Chakuto Fanara par rapport à Ferrego là, à Otiko Sala, sortie médiatique na emi balé à Otolandi pas de Gonapso, no litambu, Tolandi Pesusu, na bosolo na politique. Et ça qui n'a qu'à somo rona batuna qui Ferrego là concernant Kombo ya nana ketchup ozali mosi a fali pour pas homo kilmbeye bi fala banda o embele banda ba première disque jusqu'à maintenant mais Ferrego là lobi a ebi nana ketchup te déranger certaines personnes. L'internaute c'est belé même ba mélomane et belé peut déranger ba on a habité côté la Ferrego là lobi a ebi nana ketchup te na part na yo soro o mona ndenge ni. Bon Ferrego là soro là ba ebi nana ketchup te pozaka mutu ozomona. Ezala biso nzambe azaka moko me ba religieux comme belé. Moli religieux mso sebo ya koma nzambe me bakum sa nzambe. Soki mutu ayebi kombo ya momi na yo asali sambla na ba part na ye peut-être ba milliers au momi na fréquentariat ya kate. Par rapport net sabani ba milliers au fréquenté. Nana ketchup azanzele moboye abeta disquete mana ba succès ko le kana ba album. Ana ba succès ko le ka mutu azu ata disque de platine. Qui est naye wana ya kinana na banzele bele bakoma bakwini mada banzele bele bakoma nana ketchup banzele bele bakoma benga ba mami siko babiloko le sala ma mingi pona ma musicien moi pesi kombo boye ndoko mo azu yango mo siko na ke nana ketchup abeta ta single te mais liko nango kombo ne batu ba diembela ngo sika komo le kana musicien na succès. On a diembel na kombo na na momo total Michael bakoma boya mais Michael ndeza idole ya roi ya hip hop mais ba belé ba rapper belé bakoma boya Michael na ibi Michael te pour ni ye azana ignorance déjà ye akala ezale kola mama na biso nani Amida Shati akoma mwasi ya Vital Kamerhe azaka mwasi ya vie na biso papa chéri leader na biso ya wenge azaka momi na ye mais na histoire ndeko changer te ndeba ko sauter te lelo komana Vital Kamerhe mais soki babi batu na wera momi jibe muninga na yo aviva na ekala komo le sakana atanga ka Amida mais soko motake na yebi Amida te na yebi nana ketchup te okomo kota rando yo mobile na mwana mwasi tikolo babwe ezokende bien te deti nana ketchup ana génération tout ana génération tout bato balinga pe nana ketchup aza idole ya ba mama ya ba musicien si deji aza idole ya liboso après nana ketchup oui ana succès belé na mboko pe na monde mais aka na mwasi mo oya respecta pas la kisaka ndenge mona ba fali pupa bala banzele ebele eza parcours à vie mais oyo batu bayebi bafana nana dendela bango ba bien fallait zeye yo so yango te soko linga fali pe na landa Ferrego la aloba mo bakalita fali na makamfala banda fala banda na kilelo a retenir ka place azawana c'est ko yebi ke fala boka mwasi ne pas embela mwasi na ye mais ndeni yo ko bateke nana ketchup mwasa fali mama bana fali ndeni yo ko bate na momo balobaki papa sango mtalobaki yo na fali nde bokangi kongo nde wera na jibe non c'est pas ça papa sango c'est pas ça ouengi après fali c'est tout après fali ndengini yo to mona déjà pe ba héritier bazo beta bazo cartonner tozo mona pe faire repas zo sala makambi zo tchaka fali pourquoi félicitations na wata mi ajmi démon ce simbite bakata liboko moi bakata liboko ya te po simbaki et même wata bike na moment c'est fali poupa na moment vraiment faut fali na landa bilomo ya wata batuna ki na moment actuellement fali ayema nzembo fali ya quartier la te papimbo ma bisie yema nzembo ya fali actuellement wata bi dana yemi nzembo no ngine album mobimba na suka nango ba tse vidéo wata bi na nzembo fali ya la bye. Voilà, Tchakou d'Afrique qui est vraiment vers la fin. Fali pour papa zo préparer déjà concert à Stade de Martyrs. Bien que vous avez mon bandal, tu peux parmi bateau va défendre un peu Fali pour pas. Ma grosse mon bandal au col esprit wenge mukilipe baby que non Tchakou n'a bon défendre un peu Fali pour pas.
ya kotala stade de Martyrs fali to mesana ko mona déjà na ba stade ya Libanda na ba Burkina Faso to mona na ba Côte d'Ivoire to mona déjà parce que stade de Martyrs na mabele na na mboka na 80 000 places et tant que bino ba warrior bana bandal obo soutenir fali pour pas zapper natif à bandal bozo se préparer non ndenge par rapport ya ba stratégie par rapport à l'événement le 29 bozo se préparer ndenge makambo eleka bien na bisayo kala te tozo 20 mains repé bando leka na 20 mains nous le beta mana Martyrs ezana ndule no beta mate pour mutu ba le belé na ndenge na yiki OK et puis ça joue à te et soit muté maté nous la fali to préparons de vraiment autrement homoni hein ndenge fala mesala ko toni sa stade Nengo mona ke tonda ona Burkina Faso, ona Zambie, ona France. Bato ala bayaka ya France, ona zaka ba la France te. Ezaka bato ba utaka ba pays différents. Ozomona. Ndenge ndule beta ma stade de Martyrs. Match beta ma stade ndule to stade tondaka bato ba batende stade tondaka. Nde ba mona e falaise ela. So ndula falaise la ke stade tondi ya Martyrs. Bato msuba ke fana na 20 bateli bango lo moya muke batala fali na Martyrs sale mabongo pona ndenga mabete fali pupa asamaka mno na sala te bavie tu baza conscient bavie tu bayebi wenge to yebi ke na temps se fali pupa wenge ezaka wenge libanga mise tu za na place na yo natala bina file abalaki lobi bina file courage félicitations bina fila to bala abalaki lobi tikolo baba ouais abalaki lobi bina fila to bala lobi félicitations ba belé na ba la napelo ko la bina file peut-être ce zata wana ngwana mais ce ko wenge et ça qui makam nango mais na moment monde bina fila bali et si exacté que akati ko bala ba musicien de lobi mutu mso bala ndenge moko na makama musique ya Congo wenge salaki effort nango kozala wenge lelo nde tobeta susu le 30 juin na Martyrs na stade de Martyrs nde lelo soko fala za le 29 octobre 2022 ya la bay ndule fali ezala kola bandule noso te omona ke ba ivoirien ba oya ba sénégalais ba oya bata Guinée Conakry ba oya bata Guinée Sierra Leone ba oya donc na so batu ba oya vraiment ça compter Europe Amérique Asie peki pejibe na Canada précisément na Tokyo moni va ke Canada mana États-Unis ba ye cadeau na Paris ba osawa na ve na ngai o ba benga mingi sika motema laka Jean Petit Moukena le tambour 4 coins le cœur brisé de Maman Kati. Papa ya Stella Moukena, papa ya Aimé Moukena, Lubumbashi 4 coins. C'est Jean Petit Moukena le tambour na mapeka. Stade de Martyrs, il y a la baille pleine net na film. Fali Poupa, Aigle. Babengaki aigle ba te poni babengaki aigle bandeke tu bana mapapu mais place aigle koma ka noiseau akoma te mapapu estila ba poil. Voilà, merci beaucoup Tchakou d'Afrique. Tourne vraiment vers la fin balandio à ce qui concerne Mambutu Sololi. Il y a concert à les 30, il y a Wenge d'ensemble 4x4. Réconciliation à Félix Oisé quoi mambo il a fait Rego la dynastie et puis Nenga répondait Mamona Ketchup na ya fali poupa na auto zangisi nini bat bolanda biso ba ki ko retenir et puis directement peut ça ba dédicace na numéro contact na voilà bon peut ça combo so ba to ba ko retenir ka o ba to ba ko retenir bolingo ya solo ya kozala encore ensemble en synergie famille muta famille basangani lisusu encore longtemps c'est toujours ka wenge. Le 30 juin nous avons une marche de santé au Salema, pas marche de santé donc dans la stade de Martyrs wenge beti bomoni vraiment que bilengi ya kalana ki lele sangani à part yango to suna des événements Fali pour le 29 octobre stade de Martyrs il y a la bike
ndule ono bato bamona te baniska bazala ba whisky di bazala babuba bazala erkeli to sengele place na boloko abima nano aye basali fitiri na fale so bamerke bazongse azongi mais to sana na besoin makamba bolingo ya musique ya Congo il faut ezala complexe to sambla to linga su yango te bofinga na ba TV en coulisses bosali ba vidéo ya batama bolesa biso bolingo ya batama eke sointe so finga na TV finga na pa en coulisses pour que soin pour tout le monde que tala na Afrique to na rando musique te na Afrique bato ba na rando musique bazaka te mutu osama kamna kwa na ya bien oyo nyonga ndeko maloko rando ba américain ba bomana ba beta na makofi ba français ba bomana to mona buba bundana la fouine to mona buba bundana niska na bakaris excusez pour la terme ya robosana mais ce que likona ngo ayo ta rando ya kobatama na sima bosali video likona ngo na TV nano toka na ta on sana biso so bolingana ata en coulisses bolingana pe en plein air so bolingana te ko lingana te mutalinga ko linga mutalinga ko te ko sa sambla te liwane oseti sango yo moko ta savon na karo na pesi mbote na Kinshasa mobimba bana ngiringi bana ya kauka bana yolo na pesi mbote na bana lemba bana matete na pesi mbote na bana changu nzela poto biso tutoleka ka wana solingo kende biso tuka wana bana changu en tout cas na nyonso bosala pona Chakou d'Afrique félicitations na pesi mbote na bana fe bana sirage ba mama ya maki ba mécanicien na pesi mbote na batutu basala cop na baona ndenge ya bien bosa cop na baona na pesi mbote na bana classe o basama kamla baona ndenge ya bien soki na nini nyaso osangisango ke sointe numéro na nga pona za Chakou d'Afrique. On m'appelle Brrr CD Calais Chakou d'Afrique garçon bilobela mon konfote le lamo bakan koro parking ya bakakte me malo bakada ko bablamba te me malo bela se mutabeta pa bablu kele kele felezo kafindo ndo mobela 16 mètres plus c'est la que big show monoko lido follow monoko po monoko pampers monoko filet c'est moi Chakou d'Afrique plus 243 ya Willy Moucheni 965 0193 plus 243 ya Willy Moucheni 965 0193 na pesi mama na nga Noela Malobo la reine de Pai Kongila mbote bele sere zoamie fortifie Lushima Kati Lushima Christine Kese Venasima Kese Bebo Frel Kati Lushima Plamedi Lushima Victor Lushima Joara Lushima bango tumba mbote pona bango. Oh Yves Tinga toujours Olivier Ilonga bilili toujours hein muta filmaka soirée oyo Jésus a salaka multiplication ya vino Lotis aibisanga lobisanga sote na ibite na saleni Lotis ele kandeni biso to africain fo bolingo na biso sala bolingo ba mama na biso balakisa biso tato mana balabala to sela ka po moni africain elona na ngana beloko za très capital bolingo africain za kandeni to respect africain za ndeni africain partout ya zalaka bolingo balakisa na mboka ne respect balakisa yango ya sela libanda omoni va que mutu mo boye bana mutu te ma respecter mutu wana makaso ndenge muta famille na mais pourquoi pas tant za na famille na ona mboka na ona bandeko no ko sala ngote bolingo eza en Afrique c'est moi Chakou d'Afrique na pesi mbote na africain nyonso c'est tout. Voilà. Merci beaucoup tozalaki bongo na Chakou d'Afrique enda zalaki invité na biso ya journal lelo un grand merci na batu tout o bazwa kiter olanda biso bo partager vidéo ba commentaire na binongo tozalango toujours bien sûr. Merci à toi Lotis Malandi na sima caméra, merci à maman fi maman Masolo bazoter la biso en direct qui a Palin, merci beaucoup na l'ingénieur Dominique Kalanda, le fiscal le plus célèbre en direct qui a Londres Zolanda Biso, Mama Safilonga, Paperi Kibikembele, Nathalie Ramazani, partenaire de luxe, moi Sinzambe, Maman Namaela Onya, Motema ya président William Ikona, sans oublier l'international de Teams, les transferts de plus chers de longue jambe homme à Zolanda Biso. Un grand merci aussi na
mon vieux que j'aime beaucoup, Olivier Nzingiti, les pauvres de la ville, toujours à la recherche du trésor, les grands directeurs, les grands aides, l'ingénieur Adada, mon vieux Bivens, le grand cadre na Katsa Vodacom, Babimon la bandale, ya solo ya Tongo Tongo, Bivens na Katsa bandale, la peso vraiment Bambote Belé, place aux alliés. Vous êtes tellement belé dans Sidumba, la reine de plus 33, maman va mettre Montema Nano Montemona. Vous partagez vidéo, vous commentez vraiment vidéo. Oscar Maritou, les millionnaires en kilotes, Naïb Isayo, Tozakina Tchakou d'Afrique, Oscar Maritou, les millionnaires en kilotes, donc Naïb Isayo, Salon 42 au Salara. Aïe 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 aïe, Oscar Maritou, les millionnaires en kilotes, c'est vraiment Bambo Tébélé, place aux alliés, aux hôtels à Bisso. Oscar Maritou, les millionnaires en kilotes, Oscar Maritou, Batubazambongo na Maboko Bazali. Batu bazambongo na monoko bazali meyo zwana lokolo Oscar Maritou les millionnaires en kilotes na pesi mbote na Levin Pai assistant ya gentil maman na ngai bandal na mapeka Levin Pai na momo ozo peser 100 gigabytes Levin Pai na pesi bana couleur des enfoirés mbote bandibu na bloc na pesi bazulu na bandal mbote na pesi bandal mobimba tout entière Tchakou Nabino Yeyo, Jerry Matondo, place aux alliés, big up à toi mon frère. Peki Pechi Bena Canada toujours, cousin Marambo Selinga. Et pesé que les Galibanga va s'en bemba Jésus. Intégré par robot. Jerry Jenner. Voilà. Merci à tout le merci à Venanga Guy La Roche et donc Banga Souki Anwana tous ici. On se retrouve à la prochaine.